You've done so much for me, I cannot tell it all. Bonjour à tous. Bonjour. Na sepeli kokuta na bino lelo Charlène Negala journaliste de Bakisala opanza sango na makambo nyonso ezolekana na Kinshasa. Lelo nazo lancer message na bandeko na biso nyonso ya diaspora congolais nyonso aza na diaspora et puis mwana mboka nyonso aza na bonne foi azalaka na souci bandeko nyonso aza na souci ya kosunga bapersone vulnérable mpe bapersone vivant avec handicap mais bazanga lolenge nini bakoki kozwa bango to mpe lisungi na bango ekokita na maboko nini. ONG anga oyo ekambami na mwana mboka Jean-Marie Mboma ndenge babengaka ye petit frère ya Jésus ye andima na ye charge ya kozwa bapersone vivant avec handicap bapersone vulnérable kotangisa bango koleisa bango kozwa bango en charge kokotisa bango na mbongo na ye moko na position quand même alonga bosupenza ye ezali te po akoka kosoutenir bango jusqu'à la fin. ONG anga eza na besoin ya bapartenaire mpona kosoutenir bato oyo ekontinue mwa ndambo ya bandeko na biso kosenga biloko na nzela ekisaka mpe valeur ndenge tomonaka bareceveur balongolaka bango mwa valeur kobengana bango parce que bazangi mbongo bazangi moyen ya kosunga kopesa mbongo na receveur. Yango ONG anga papa Jean-Marie Mboma petit frère ya Jésus ye andimaki na ye kosangisa bango nyonso kopesa bango baformation kotangisa bango kozwa bango en charge koleisa bango. Yango aza na besoin ya bapartenaire oyo bakokosoutenir ye bapartenaire oyo bakopesa mwa poids na likanisi wana. Tozopesa merci na bandeko oyo bapesaka deja mwa ndambu mama na ngai nakanisi bamama ke oyo nalingala depuis Paris. Merci mille maman et puis nazopesa merci na ndeko Roni Kora. ONG anga eza na besoin ya bapartenaire mpona kosoutenir bango. Yango nga nazopesa merci na ma maman chérie maman Antoinette Kikala depuis Paris maman motema malamu oyo azalaka na souci ya kosunga bato mpe ayokaka mpasi ya bato. En tout cas merci beaucoup ma maman. Mpe nazopesa merci na ndeko Roni Mosekwe Wembia ye aza na souci mpe ya kosunga bato me ya lobi nga na kolukela ONG anga bapartenaire oyo bakosoutenir bango mpona kolongola bapersone vivant avec handicap na balabala kolongola personne vulnérable na pasi mbongo na ye moko azosoutenir bato eza ide moko ya malamu. Yango bandeko ya diaspora toyebi ndenge bino bozalaka bozalaka na mitema kosunga bato bozalaka na souci kotinda bambongo na Afrique mpona kosoutenir bato bazonyokwama me boyebaka te bisika nini bokokitisa mbongo yango nebi sino bobenga numero ya papa Jean-Marie Mboma na ONG anga oyo ezwa charge ndenge bino moko bozomona na bilili ndenge basanganaka leisaka bango atangisaka bango asalelaka bango makambo ebele. Donc nazopesa numero na ye ya telefone nakotia yango na se wana bokoki kobenga ye sote bokontakte mpe ata na Facebook na biso bokomi Charlène Negala na Facebook bokomona nakotinda bino bisika ONG anga eza. Nazosenga na congolais oyo eza makambo ya biso bana Congo mboka na biso boyebi ke eza parmi bapays oyo eza le plus pauvre na monde. Ntango bazomona mpe bato bazotambola na nzela bakoka bazonyokwama bazosenga bambongo partout ya des personnes vivant avec handicap ezala mpe soni ya mboka ntango namoni ke bandeko na biso boza na mbongo na poto osoutenir. Tomonaka na banigéria tomonaka na bapays misusu moto ana mbongo ebele aza na ye mpe politicien te mais azosunga mpe population na ye parce que aza makila na ye eza makila na ye mpona ni te na biboka na biso. Bandeko ya diaspora bosunga ONG anga botia papa Jean-Marie Mboma loboko aza na makanisi ya malamu baimage oyo bozomona wana baaktivité nyonso basala wana ezalaka mbongo na ye moko soutien ya motu te ya gouvernement te ni député ni motu. Tomonaka mpe na mboka na biso ata bandeko ya gouvernement badepute ebele bazozwa bamilliard bazozwa bamillion mais basala eloko te na mpona okota makambo wana oki boyobetelanga porte mais boyebi nde ezalaka bosalaka mpe eloko te. Bosunga ONG oyo ezolongola soutenir ye na beti mpe na sete na bandeko na biso ya diaspora bana
Congo, bien que ça na poto, même à Kila ya Congo et ça la carte na po aussi kaka donc makambeleka ah ça la bientôt aussi les kamakas soutenir ONG anga. On a ngai Charlène Negala. Nazara na pona ba information na koya na page ya sima pona kopesa bino suite soki pe botindi na koleka pe pona koyebisa bato ke botinda ki bosungaka bato en tout cas tokutani mbala ya sima pona lelo tosuki awa au revoir. For he has done so very much. You've done so much for me, I cannot tell it all. Narekelemo. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Narekelemo. Chukuna guamoriele. When you heal completely. Narekelemo. Chukui marobimo. Isi kendule. Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me.